Papa, maman, reportage oyo ya passé bon atang mususu côté ya bino soki séparation de biens ezali malamu to mabe. Bato ebele baye bakate que régime ya libala ya séparation de biens, c'est-à-dire que soki bolingi ko banana esengeli boye bisa epa ya officier ya état civil que moto na moto esengeli azala na biloko na ye. Bolanda tour à tour ndenge bakino balobaki pe na suka boyoka ndenge bourgmestre ya Gombe Doli Makambo alelisa kilokole. Naza marié, père de 2 enfants. Régime on a qui na commune Isaya communauté de biens. Pour nini parce que communauté de biens ça ici gaina madame na libota nanga. Jamais na ko ipona séparation te parce que lelo na ko kufa famille nangai bakotelemela madame parce que régime na pona ki nde yango wana. Mendeza kosangisa biloko famille bakotelema jamais madame nanga parce to sangisi biloko to comme mutu moko à partir ya libala lisanto. Bon pour ngai mariage séparation de bien naza d'accord pour nanga parce que ce nga na mbongo nanga nanga tsensana mbali nanga ti parce que soki ya kufi bandeko na yeba ko welela ko bien oyanga pour nanga na lingaka mingi communauté de bien mais si ko communauté de bien tango bayaka kobotola nani mwasi biloko tango mobali akufaka base rendre compte dès que avant que mobali akufa babanda kotravailler na mwasi na mobali bazosalisa biloko alors que il faut base rendre compte na wana. Séparation de biens, ça veut dire batumi bale balingani avant que tu passes à la mariage. Avant passer à la mariage, vont se présenter devant officier de l'état civil. C'est-à-dire basta la liste déjà ba bien na bango. Kinga na zaki na logo boye, na zaki na messe, zaki na kiti, zaki boye tout ça devant officier d'état civil. So baselon devant biso, voyez bien que mukolo bazo kabwana, muna mutazana ba bien na déjà ba signer qui papier tout ça et console déjà bien distribué. Mariage c'est pas bien parce que vous allez entrevoir un divorce peut-être dans le futur. Et puis vous allez trop lié na bien matériel mon mutu et là on a même maki bon aussi si on a quatre couple mobali avant de l'équipe te bukani qui tu les akia ya moi ça va pas fouta mon ezate na kati ya libala mais bato balingani na sa mutema balingani ba mitema lingani donc il se passe vraiment de bien. Toi la culture donc on est en mariage au biso to encourager en matin ya solo nakanisi ke boyoki ndenge mokonzi ya l'état apesi toli siko mutu na mutu ato sape acha en pratique oyo mokonzi ya l'état alobi ya solo